famille Libota, motivez-vous parce que je sais que côté Kuna, famille Libota, vous parlez peu, mais bon ça là est belé. Famille Libota, bon maximiser encore une fois la recette à travers la vue, à travers le partage, à travers vos abonnements, à travers le commentaire, à travers Bamakambu Yamal. Saratola TV. Trop les gens locaux là, maman, si la Bissal ou Azali, parmi les gens du théâtre, je respecte trop Moussala na ye, na Moussala et Yabandeko yo, Basala Ganyonso, ya théâtre. Saratola TV. Touché à maman si la Bissal, ou bien pour Fingaye, ou bien pour Ayeb sa maman si la que je suis, na komi mounene plus que. Saratola TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision Mbote Nabino, soyez le bienvenu dans l'émission Nabino, le code de bonne conduite, le code de bonne conduite. Émission ezalaka na momesano ya komemela bino makambo bolingaka mingi oyo nazalaka na habitude akoloba ete ezalaka droit na bino devoir nanga ya kosalela bino mosala oyo. Une nouvelle semaine na ba famille na bino, une nouvelle semaine na bisika nyonso ezwami bino makambo ya malamu ezala partage na bino pour cette semaine, ezala semaine ya ba nouvelle ya malamu, ezala semaine ya prospérité, ezala semaine ya bénédiction, ezala semaine ya ba surprise ya malamu, ezala semaine oyo beaucoup de réponses ya batu nzambe a ko répondre ango positivement, une façon ya ko accompagner bino, une façon ya ko lendisa bino par le nom puissant de Jésus tiketese tout nyonso azali na komitungisama azwa kimia onyonso azangi esengo nzambe apesa ye esengo bisika ezwami bino semaine oyo zala semaine moko te na ba semaine onyonso to utaki kolekisa passe tokende lentement mais sûrement vers la fin il y a mois oyo mois d'avril oyo bandeko balandi ngai tadingala pa na fani lisusu ana kiti oyo na kanisi na attaque nanga, vous avez compris que nous voulons parler de nos artistes na linga ki koloba, nous voulons parler na ba artistes na biso comédiens et comédiennes. Topé Sabino ba information ya maman Ursule Pechanga, elle est déjà de retour à Kinshasa. Tokopé Sabino P Makambo yo etali le président Fiston Sai remise et reprise et Salemaki bongo na mboka ya Londres kuna na moni na photo wana bazochelanga remise et reprise et Salemaki yena président Duce o bande konanga ba metampinga bazalaki ba artiste misusu pe otobenga ba grand bazalaki wana une façon ya kosala remise et reprise par rapport et ya association na bango nous réellement vivants. Oyo maman Ursule Pechanga azali parmi ba chargé à communication ya association na donc luka moyen to pesa bino ba information oyo esengeli Gomez aussi azongi mboka na yebisika afandaka Gomez afanda na Nigeria te et je signale afanda Libanda ya Nigeria elle est rentrée na mboka na ye bisika boni afandaka bisika boni akendaka kosala donc bisika boni asalaka vina ye bandeko balandi to kopesa bino pe information oyo maman Dinana avec légitime défense évolution na ngondenge nini ezo kokende makamunini ezo kosala makuna na ngambu ya maman Dinana, une façon de bien faire la promotion ya ba artiste ya mboka na biso et place on ndeto ko fanda ndeto ke no fandela et pas ya Poutine ya écriture ya mboka na biso au nom de Belle Vie Kandi la patrona bisika boni. En tout cas, Babande Konanga, je vous dirais un grand merci parce que vous continuez à s'abonner, vous continuez à partager un film. Oh, mon âme n'est pas partie. En tout cas, je suis très heureux. J'ai une grande allégresse. Namutema et Tondi Sami pour n'akoyep sa Bande Konanga. Merci et vous continuez à s'abonner, à porter ma pierre nabino na film parce que c'est un film oyo et co-construire. Et Tokotika pe maman Belle Vie Tokozonga na sujet nabiso ezali sujet d'actualité.
actualité oyo en tout cas il faut toluka moyen to beta c'était parce que ekomi kozwa à lire mosusu ekomi kozwa forme mosusu oyo tali maman Ursule Pechanga et puis maman Gomez ba séjour na bango na Nigeria ndenge nini elekaki bandeko balandi bokolanda ngo na émission oh voilà na kosenga na équipe technique avant tozwa transition oyo ya mon âme n'est pas parti esengo oyo totondi sami na yango esengo oyo toza nango ya komona ba mama na biso bazo continuer ya ko evrer na mboka na biso na ko kanisa ba oyo bazalaka nuit et jour avec Tadinga Lapa maman Bijou Nketani maman ba 90%. Un grand merci à vous maman. Nakuma Koloba, vous êtes plus que Moïse maman, hein? Vous allez plus que Moïse. Papa Jean-Pascal Leka, donc je sais pas. Nzambe Azala Nabino, abatté la famille Nabino Mobimba. Lorraine, je vous salue, Bissikezo Mebino. Déborah Nketani aussi, je te salue maman. Que le bon Dieu vous protège. Toute la famille Nketani, je vous aime. La famille Leka aussi, je vous aime. Nzambe Azala Nabino. Un grand merci à maman Déborah Lubanda Kilo, Yaba mère à Calgary. Maman surprise. Bisika Ezoami Bino, maman Déborah, Nzambe Azala Nabino. Un grand merci à vous pour nos sage conseil Nabino. Un grand merci à maman Zozo. Maman Zozo. Maman Zozo. Mère a triplé. Mon panzi à papa Noé Mabakalanzinga depuis Canada na Calgary. Nzambe Azala Nabino. Wana ba gestionnaire Top Media Télévision Nangambu ya Canada kuna. Maman ya ba Josué, ba Miracle, maman ya la maman de plusieurs, donc Nzambe Azala Nabino. Un grand merci aussi à maman Emily Setimaïnga, moi si Nzambe depuis Montréal, na Canada. Nzambe Azala Nabino, maman. Un grand merci Nabino Baenion Sobope Sakabiso chance. Yako Landa Kaba émission Nabiso. Un grand merci à Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Nzambe Azala Nabino. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Awa neto banda émission na biso, mesdames et messieurs, menakosenga na équipe technique ce qui tolo ba langage moko tozwana nos transitions oyo ya mon âme n'est pas parti et puis on se retrouve tout justement après pour continuer na analyse na biso mokolo alelo. Merci. Na lobite ke ka moboti kutakufa avant moi té et arrivera pe moi na kufi par un pas ça. Ke bana yo donc ke no boya yi ba kana loni. Dans l'ONI, c'est la moussala qui n'a vu je sors, je trouve tout ça, mais pourquoi au fait? Pourquoi vous voulez gâcher ma journée? Estime-toi heureux, hein? Yaozanande Komoro ya Mwasi qui gagne dignement sa vie. Tu es trop agité, hein? C'est un peu tout dans ma main, c'est ça. Attends, bon, aux gens, c'est très belé, hein? Aux gens, ouais. Merci. Waouh! C'est gentil, merci. Je sais pas ce qu'il est venu faire ici. Oh, mais tu ramènes mon copain sans que je ne sache. Voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez compris et vous avez aimé. Hein? Vous avez compris et vous avez aimé. En tout cas, Maman Bellevie Kandi, Nzambe Azala Nabino, Nzambe Apambola, participante. Il y a filmé Oyo filmé Kitoko. Na kombo ya mon âme n'est pas parti, bandeko balandi erto kinde malembe nde boko comprendre makamuni nezali na kati ya film. En tout cas, je vous invite tous d'aller suivre ce film ici. Abonnez-vous aussi massivement. Tokomi déjà na 7e épisode. Le 7e épisode déjà en ligne. Bandeko balandi ceux qui ozwa qui retard ya kolanda na épisode ya liboso zonga pena sima obandeli pena na épisode ya liboso obandi kotala ngo malembe. Lorsque je suivis ce film et je plairais, lorsque je suivis ce film n'a eu quelque chose nanga munangai, n'a eu quelque chose nanga munanga, n'a tiré peu les sons bien que le film n'est pas encore fini. Nano ekomi na soukate, mais jusque là au moins na koloba ete je suis bombé parce que film oyo et Matéa Ezali. C'est vraiment bénéfique pour la société congolaise, c'est vraiment bénéfique pour le monde entier, c'est vraiment bénéfique pour les enfants de Dieu. Hein? Donc, mon âme n'est pas partie. En tout cas, maman Bellevie Kandi, encore une fois,
Nzambe azala na yo Poutine ya écriture et cinéma, j'ai encore compris à travers œuvre au commis lisusu, hein, à travers œuvre au commis vraiment fond na forme. Pas de commentaires, nous savons que c'est un travail, il y a un travail où salemi na maboko wa batu nini ezanga ate parce que nous là nous sommes remplis des imperfections, mais Maman Belle Vie avec ses travail avec équipe Mobimba ya Bellard, en tout cas Nzambe Azala na bino, ce sont des sujets comme ça que nous avons besoin, ce sont des films comme ça que nous avons besoin. Bah Congolais, mettons-nous au travail, restons nakati ya droiture à Moussala, restons dans le souci ya ko faire avancer art ya mboka na biso au lieu biso tozala nakati ya bazizani makambu o ezangi mutuna makolo makambu o eko faire avancer théâtre ya mboka na biso te makambo eko faire avancer culture ya mboka na biso te. Nous devons parler il y a œuvre il y a artistes na biso, nous devons faire avancer nos artistes biso ba etozali na moi makoki ya koleka na etandoike ya koluka ko kabola makanisi na bandeko nyonso o balanda kabiso ata 10 personnes balandi yo, mais lorsque tu apportes quelque chose na société congolaise, lorsque tu apportes quelque chose dans la communauté congolaise, dans la diaspora, oyo bazali dispersé à travers le monde, en tout cas, et qu'on a quelque chose de bien, c'est une façon aussi, il y a qu'au vendre image, il y a Mboka Nabiso, mon âme n'est pas partie, en tout cas, bandeko, vous allez vous retrouver dans Katia film, parce que Nazo, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir depuis épisode de Liboso à film et Kotaki, ça fait c'est moins d'une semaine, mais nous sommes au-delà de 146 000 vies. Hein, donc nous sommes au-delà de 146 000. Na moins d'une semaine, c'est quelque chose de bien. Et so talipé, na moins évolution, na et zo kende deuxième épisode. Donc deuxième épisode. Bozan n'a plus de 120 000. Troisième épisode, Bozan n'a plus de 111 000. Donc ça veut dire que le gens bazo kota lango. Nous voulons avoir plus que ça. Nous voulons plus de vie que ça. Hein, ma famille Libota, motivez-vous parce que je sais que côté Kuna, famille Libota, vous parlez peu, mais bon ça là est belé. Hein, famille Libota, bon maximiser encore une fois, bah recette à travers bah vue, à travers le partage, à travers vos abonnements, à travers le commentaire, à travers bah makambu ya malamu par rapport il y a sujet autozo kobeta lisolo, il y a mon âme n'est pas partie, ça sera vraiment quelque chose de bien. C'est une façon de faire avancer aussi Moussala ya maman Belle Vie Kondi tolo bakate ke tolinga ka maman Belle Vie Kondi tolo bakate ke to sepelaka na Moussala na ye asalaka pendant que Moussala na ye to participer kate to contribuer kate. Il y a ces deux personnes oyo bazawana bazalaka nuit et jour ba contribuer même à sur le plan spirituel, même à sur le plan moral, même à sur le plan physique, même à sur le plan matériel. Binonio so bozali mutuya, c'est comme ça que nous voulons. Bande konabiso ya ba comédien, bande konabiso ya théâtre, bazo à part na bango, ba bénéficier na yango et puis musala wana eke liboso une façon yako comme ça des sous secteur wana noble et grand. Donc tozali déjà na 7e épisode ya mon âme n'est pas partie, bande ko balandi. Bozo temps yako landa vraiment film oyo, il y a encore des surprises. Il y a encore des surprises. Maman Milo, ozalande boy. Maman Moseka, ozalande boy. Maman Top Wato, ozalande boy. Davina, je te cherche. Davina, je te cherche. Ah non. Pierrot, je suis flatté en tout cas. Président Bobo, je suis flatté. Bandeko Nyonso Bo participer à Dada l'International. Mon frère ici, président Spawn Gesho. En tout cas, je suis flatté. Na moni les acteurs na filmé. Na moni les acteurs bazopé ça le meilleur na bango. Ah non. Ah non, nous avons des acteurs dans notre pays. Hein? Nous avons des acteurs. Nous avons des acteurs. Il faut maman Marie-Jeanne Bololé. Luna aussi. Ça va. En tout cas, prenons le temps. Topé sa bango chance,
Topé sa bango chance Bandeko Balandi. Et de l'autre côté aussi des mamans, notre maman Dinana la douce, vous savez que son film aussi ça évolue très bien maman Dinana la douce film naie ezo qui est vraiment très bien na DD télévision bisika boni maman Dinana la douce azo continue toujours kosala mosala naie na film kitoko et puis maman Dinana pe déjà tozali na tokomi déjà na niveau il y a 7e épisode aussi tokomi pe déjà na 7e épisode en tout cas légitime défense 7e épisode pe na ngambu ya maman Dinana. Prenez le temps de suivre ces films, prenez le temps de bien comprendre les choses, prenez le temps il y a quoi porter soutien na bino et pas il y a ba artiste na bino. Je vois encore de l'autre côté ba Sarah Masiala au four au moulin. Oh non, nous avons des acteurs, nous avons des actrices dans notre pays. Ce qui nous manque, c'est juste c'est le respect, détermination et éviter la mauvaise foi Kotika Kindoki. Mais au-delà de ça, nous avons des acteurs. Nous avons des actrices qui sont capables. Il y a Kokendepe quelque part, Bayepe Bazongi, Memi Makambo donc Sengeli. Hein? En tout cas, je suis tellement flatté, maman Dinana, la douce, Nzambe Azala Bino, légitime défense, ils ont continué toujours pour impacter et pas il y a des Congolais et nous sommes d'accord, ce sont des choses que nous voulons. Vous parlez Moukié, Bossali et Belé, et même si Bozo Sala et Belé, ne parlez pas pour chercher à léser les autres. Hein, pour chercher à léser les autres. Nous serons juste derrière maman ona papa obazo sala musala ya malamu pona ko luka moyen yako sala ba promotion na bango na ndenge esengeli. Mesdames et messieurs, moi Tadinga là je continue toujours à faire musala nanga na ndenge esengeli. En tout cas Tadinga là musala ezo continue ko benga ngai na ndenge ya bonzambe na jali na ndenge ya bonzambe na jali. Ah mon ami Ivi Patos na mon lisusu. Ivi Patos, Patos, tes films, tes photos au fona chango. Photo au fona chango noko, fona cha photo oyo. Photo tindelinga au fona chango. Na se rappeler lisusu. Ivi Pan, na photo ona de konabiso déjà dans comment en France. En tout cas, je te salue mon frère Bissike Zomiome. Je vais mettre cette photo. C'est une photo qui date en tout cas Ivi Pan, non ma tata. Voilà, donc c'est comme ça, ce qui est le langagement avec l'équipe technique, machine awa tozo siko maman Ursule Pechanga, tozo signaler retour ya maman Ursule Pechanga déjà na République démocratique du Congo, Mobutu chargé à communication ya association Oyo et Bengami Nakombo, aimons-nous réellement vivants. Oyezali maintenant chapeauté par le président Fiston Mavinga Saï Obino Boyebi, un artiste et comédien bourré de talents. Un artiste aussi sans complexe en tout cas Bandeko Balandi tozwana transition oyo il y a maman Ursule Pechanga et puis on se retrouve tout justement après ingénieur je suis celui qui le langage mokonayo tozwana nos transition oyo et kozala quelque chose de bien et puis on se retrouve tout justement après transition oyo pour continuer l'émission d'Abisso. Merci beaucoup. C'est ta bêtise quoi. Je vous demande, je vous en supplie d'arrêter les bêtises. Dans la chaîne, dans le groupe, dans le groupe Simba, dans le groupe Sinar, dans le groupe Papa Koba, dans le groupe Papa Koba. Mais Walter Tosoane, Walter a regretté. À translate le message sur la chaîne, il y a la petite. Il y a qui n'a pas de soutien. Dans le Google, il y a mon niveau qui est star dans le congrès du Mélibango. Walter a Walter a avant de Yébana. Maintenant c'est une star. Nous sommes attirer l'attention de Walter na Congo, attirer l'attention de Walter parce que Congolais. Parce que attirer l'attention de donc, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des insultes. On n'a pas besoin de polémiques inutiles parce que ça nous amène à rien du tout. Si vous voyez, mon réalité, donc on est là. Pour nous, c'est ça, donc il y aura beaucoup de figures, des Congolais, tout le monde qui a fait
Écoute, donc la porte est tellement ouverte pour tout le monde. La petite, elle est là pour tout le monde. À la propriété privée d'arrêter les polémiques inutiles, ça nous amène nulle part. Ils ont avancé dans notre culture. C'est aussi un millier congolais. Donc voilà. Locaux. Il n'y a personne qui. Il y a ma vie privée. Il y a ma vie privée. À sentir qu'il y a la haine dedans. Non, c'est pas bon. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nakanisi, vous avez compris, c'était Maloba Yamaman Ursule Péchang Nakanisi. Malobo déjà Ezokoleka na Top Media Télévision depuis un certain moment. Vous allez comprendre pourquoi Tozong Silisusu Maloba Oyo. Pourquoi Maloba Oyo il faut Tozong Sakango mettre foi. Ezali Nini Ongalina Loba Bandekonanga. Vous savez, il y a un temps, nous devons faire la part des choses. Nous devons encourager Bandeko Oyo, Bazoko Tcha un pas. Aujourd'hui, pour faire avancer le secteur Wana, il y a cinéma, il y a Mbo Kanabiso. Et Zosenga, kaka détermination, effort, il y a Bandeko Nabiso, et puis Bazala Ini. Et je vais signaler quelque chose ici. Lorsque moi je dis que j'aime Maman Bellevue, et linga kolobate ke lokola na linga maman Bellevue, j'aime son travail. Fona yina maman si la bisalou. Na yina musala nae. Non, j'ai pas de problème avec elle, ni de près, ni de loin. Ni de près ni de loin, j'ai pas de problème donc avec elle. Non yina ye pona nin. Et li kolobate ke fona yina maman di nana. Na ko yina ye pona intérêt nin. Et kolobate ke fo na yina bobo manoka, na yina ye pona nin. Et kolobate que il faut na yina gesho na yina bamisusu na linga kaka non, tout un chacun azalaka na préférence na ye. Mes préférences nanga elingi koyeb sanga ite que non, je dois commencer à piétiner tout le monde à cause de la préférence nanga. Non, là je reste au milieu du village, je fais mon travail. Mais quand je viens face à la caméra, s'il faut faire la promotion, il y a Bellard ou bien il y a Bellevue Télévision, je le ferai sans pour autant, donc sans pour autant tenir compte, il y a Bamakambu Moussous parce que je viendrai pour faire juste sa promotion. Nase ya makelele te, nase ya kofinga te, nase ya koya ko dénigrer, ko dénicher batu misusu te. Mais c'est plutôt ya ko laksa bino musala oye azo ko sala. Oyo tozo ko senga bino fo bo accompagner parce que asala ka musala wana pona yete d'abord, c'est pour vous et c'est pour accompagner culture ya mboka na biso. Parce qu'il y a de mal compris au bazo ko comprendre makambo yo bien te bandiko balandi. Bazo ko comprendre makambo yo bien te, bazo interpréter en pena na ndenge esengelité et puis ezo sala très mal. Aujourd'hui, nous avons balancé les audios ya Gomez a déploré qui comportement ya mabe ya bandeko na ye, ya théâtre na ba fan oyo ba accompagner kabango. Vrai ou faux? Biso nyonso toyebi ke tozali na catégorie ya ba fan oyo bazali na internet oyo ba mitia na mutu na bango ke batu mutu akoki ko sala malamu eza kaka X toyebi yango bazali ezala na musique ezala na théâtre ezala na politique toyebi bango tokotanga même 3 catégories ou bien 4 catégories ya ba fan wana na ba domaine o donc ekeseni ezali. Mais nous devons aussi supporter lorsque le bon Dieu azoko sala makambo yo esengeli. Le théâtre n'a pas commencé et pas maman Bellevue. Le théâtre n'a pas commencé et pas maman Sila. Le théâtre n'a pas commencé et pas maman Ursule. Le théâtre est bandi et pas papa Lombete et pas papa Bodote et pas papa Masumute et pas Ndekonanga Geshote et pas ya Moussantute et pas Bintute et pas le théâtre a un père fondateur. Si aujourd'hui nous devons kozonga sima, il faut tozonga et pas y a ba père fondateur et y a théâtre. To meka kota la basala ki nini, il makanisi na bango ezala ki nini pour na théâtre. Et loko nini baluka ki ko proposer pour faire avancer le cinéma congolais. O nyonso ba papa na biso na ba mama na biso bazo sala. Ezali kaka banzela o ba papa wana basala ki bango bazo leka kaka na banzela wana.
Bango bazo lekaka kana banzela wana, bazo landaka baligno wana, bien qu'il y a la technologie qui est aujourd'hui évoluée, avancée, bien que aujourd'hui avantage au donc ezala ki lobby lelo do ezali susute, mais bazo ko sala ka musala wana, ba papa wana batika ki oyo bazo ko landaka kanzela wana. Mais nanzela wana ya théâtre o bango bazo ko sala. Biso tozo linga ba innovation. Biso tozo linga ba innovation, biso tozo linga ba échange culturel wana. Nous voulons à ce que le cinéma congolais aujourd'hui soit place nango nami tout ya monde entier. Le cinéma congolais aujourd'hui, les théâtres ou bien ba gag ya mboka na biso soit place oyo ezake non. Lorsque les gens regardent ça, les gens sont fiers de nous. Les gens sont fiers de nous. Nous devons kotika oyo etali ba système mo bande kona biso bazana ngo ya kozala trop immature parce que ce n'est pas bien. Le travail que mutu azoko sala, le travail ya mutu ya mayele, vous ne pouvez pas saboter ça, vous ne pouvez pas négliger ça, vous ne pouvez pas piétiner ça. Aujourd'hui Gomez a commis instrument ya insulte. Aujourd'hui Gomez azoko futama na monnaie de singe oyo azali ndeko na biso oyo azali ser na biso oyo azali mwana mboka oyo. Est-ce que azoko mérité yango? Parce que moi je me mettrai pas na kiti nanga pona lobela Gomez, mais nazo loba juste par rapport à mosala o Gomez akinaki kosala. Est-ce que azoko mérité yango? Regardez comment le théâtre congolais, les gens sont dispersés, chaque moto azana kwenae. Aujourd'hui, je félicite, il y a la photo qui je félicite le président Fiston Saïsaï a outu ça la remise et reprise na le président Douche que nous avons tellement de bonnes relations, on se parle très bien. Le président Douche Oyo basali remise et reprise na association na bango ya monene Oyo ezali na kombo aimons-nous réellement vivants. Aimons-nous, disons, comprenez, hein, j'avais la volubilité, c'est la bouche, voilà. Aimons-nous réellement vivants Oyo. C'est une association. Les associations aussi élèvent le nation. Ba association et tombola penkita et ekolo. Ezali na bamboke belé on a koki ko banotangi la binope que grâce ya associé ya ba association ya mboka wana makambo ebele pe kota na kati ya mboka wana. Je sais que le président Fiston Saïsaï c'est un monsieur ozalaka déterminé. C'est un monsieur oyo alinga toujours ko sala mieux. C'est un monsieur oyo alingaka en tout cas excellence tout autour na yi. Mais président Fiston Saïsaï, s'il vous plaît, au lieu demain ou après-demain de venir commencer à se comparer ou bien il y a faire face avec le président Massoumou Ouazala na ANTPC, Bino Bozali na aimons-nous réellement vivants, poser des pierres au yo et que ça l'a été, même si ça n'est plus président, il y a association que le cinéma congolais va se rappeler na yo Fiston Saïsaï. Que les comédiens congolais vont retenir et le que non, le Fiston Saïsaï était na tête, il y a association Oyo, t'as la place à Memi cinéma Yambo Kanabiso, t'as la place à Memi Bande Konaye. Mais est à la teke, c'est une association Otobano Koutana lorsque Moko Nabiso a eu problème. Et à la teke, c'est une association Otobano Koutana so Moko Nabiso donc Azana fête. Ou ezalaka lié il y a ba rencontre était justement parce que il faut to kutana kaba mona katolati uniforme. Moi je vois de personnes à ma yele lokola ba metampinga que je salue. Ba personne y a ma yele lokola la président Douche. Ba personne avec des potentiels élevés lokola ba Ursule Péchanga na kati ya association na aimons-nous réellement vivants. Vous pouvez aussi apporter quelque chose. Il faut relever les défis oyo ezali na kati ya théâtre. Boko kipe kozwa théâtre ya mboka na biso ko bimisa ngo pe libanda. Parce que maman Ursule a dit ça na vidéo bo uti kolanda.
Le théâtre congolais, tozali trop local. Ba film nabiso trop local. Oui, il y a un ou deux Congolais. Oyo, namokili peut-être bakoka kiko kende kosala. Mais batika la kozala na identité wana teke non certains Congolais yeyo azo kosala la mosala ya théâtre. Il se cache toujours. Docteur Patrick, je vous salue. Merci beaucoup. Il se cache toujours derrière ba figure moko boye, batu moko boye, et ils sont classés toujours à la dernière position. Pourquoi? Parce que nous là, biso moko nanto respectaka bangote et bango moko pe ba se respectaka te, ils sont dans de futilités au lieu ba se lancer na musala na bango. Ici, on ne vous impose pas de vous aimer parce que boza na droit ya kolingana te. Vous êtes des collègues, boza ba famille te, boza ba ninga te. Il faut bo linganaka na musala na bino un point barre. Nous attendons beaucoup de choses donc et pas na bino. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Gomez est insulté, moi mon kié. Ayebi théâtre te, aoutawa pito yebi ete, oui. Mais en tout cas, dans un pays sérieux, et pas yabandeko oyo, balinga kamusala na bango, bazali bato fo bakumisa. Ndeko moi si oyo Gomez. À part Gomez, quel est l'artiste congolais oyo apporta culture ya mboka na ye, les artistes et comédiens, je cite, apporta mboka na ye au dos, ti au-delà ya ba frontière na biso pour aller chercher une carte azala certifié na industrie ya cinéma ya moko ya ba industrie oignon sont même à parmi les 10 premiers na top 10 ya ba industrie ya cinéma azate. Ce sont des actions comme ça, ce sont des actes comme ça que il faut que les gens puissent applaudir, accompagner yango et que ne liboso. Mais aujourd'hui, chose grave, vous allez voir quelqu'un na quoi moko azoko saboter yango. Non. J'ai appris même des émissions comme ils ont multiplié que Gomez azoko sala bagag dénigrer le travail de Gomez. Que Gomez azoko sala bagag o Jérémy Chabani asalaka ao. Oui, azoko sala bagag o Jérémy Chabani asalaka ao. Mais azo salela ngo wapi. Nigeria eza fin du monde té. Nigeria ezali fin du monde té. Eza suka ya théâtre té. Mais il faut supporter que Nigeria industrie na bango sur le plan cinématographique et l'équipe biso musika to côté les maté. Bazo produire plus de 2000 et quelques films par an. Plus de 2000 et quelques films par an, s'il vous plaît. Un peu du respect quand même. Un peu du respect. Parce que lorsque bozo ko saboter yé, directement, bozo ko saboter maman Ursule Péchanga. Écoutez même maman Ursule. Qu'est-ce qu'elle a dit? Batona elle ba na Google ba beti. Ba moni niveau kendeko Ursule maman na biso azali star na Congo. Ba komi ko to ça y na décret moko impossible. Est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui que Luka était Lokola Gomez déjà donc azawana, maman Ursule donc azawana, lobi peto moni maman Mosekawana, lobi peto moni nani kuna, mais ça fait quelque chose de bien. Ça fait quelque chose de bien. Na Nollywood wana ezali na ba Ghanae, ba Tanzanien, ba nation belé ezawana oyo basala ka succès. Congolais oyo biso toyebi ke Congolais. O toyebi ke Congolais, mutu moko oyo ayebi bino baebo zolanda biso azalaka na Nollywood a jouer na Nollywood asalaka musala na Nollywood bokomelanga na ba commentaire ou bobenganga je viendrai ici pour na kosala la congolais wana promotion ya musala azosala na ngambo ya Nollywood. Arrêtons avec motema mabe otoza nango et ko faire avancer cinéma mboka na biso te tozo aider bango te. Lorsque vous sentez que ezana moto moko boye ezokopela tout autour ya bato boya kana mai boya kana zelu pona koboma moto wana ne venez pas encore pour chercher ya kosopa essence pour moto wana epela pour moto wana epela. Il y a aucune place, aucune phrase, ça je répète, aucune phrase. Je respecte trop ma maman, je respecte trop
légende lokola ba maman Sila Bisalou azali parmi ba légende ya théâtre. Je respecte trop musala na ye na musala ya bandeko yo basala kanyonso ya théâtre. Gomez a tirali ko mentionner place mon côté pour toucher à maman Sila Bisalou ou bien pour fingaye ou bien pour ayeb sa maman Sila que je suis na komi munene plus que yo wana ezali pekindoki wana ezali buloji wana ezali lokola omeli bilo kwa makasi ozoko banga te. Gomez a tirali lobango te mona bato. Gomez a réagir par rapport à comportement ya mabe ya bandeko na biso ya les abakou. Vous le savez tous. Ezali ya kobomba te bino nyonso boyebi. Et puis moi je vous informe. Ceux qui ezana 100 donc sur 100% ya ba congolais ya Congo. Ba comédien ya Congo sur 100%. Peut-être ce que je dis naebi, nous recevons des appels aussi. Peut-être eza na 95% oyo bazoko sepela na makambo Gomez alobaki na makambo mama Ursule Pechanga ayaki obakisa. Bakoza la 95% o bazoko sepela na yango. Bakoza la 95%, je l'ai dit et je confirme na micro A. Si nous voulons faire avancer ou faire propulser nos artistes, surtout les comédiens, tokoya ko propulser bango na nzela ya mafinga te. Les insultes ça sert à rien. Les insultes et qu'on faire avancer musala na bango atana donc atana tierce mon côté bien que au Congo ceux qui insultent ceux qui sont dans le bêtise, ceux qui sont dans de n'importe quoi bangonde ba considéraka parce que toyebi bango baza ebele. Même pembeni ya ba politicien, même pembeni ya ba musicien, faut obana ko finga na no makaso fingi na mama batu na ba papa batu na ba yaya batu et à la fin ba tieyoka. Or ezali et lo kwa mabe nous sommes de jeunes. Nous sommes des jeunes, nous sommes censés apporter changement, modification, toi améliorer qualité ya musala na qualité ya makam obiso tozo ko présenter bato. Si hier il y avait X à Zwaki Nanzela ya mafinga, bino bae bo defanda ka ba comédien, bo ya kape kaka na mafinga te pour chercher encore ya ko baksa mafinga ka likolo ya mafinga. On peut jamais combattre les anti-valeurs na kati ya anti-valeurs. C'est ça mes frères. Au moins moi na obozo ko négliger wana. Moi na obozo ko finga wana. Mais aujourd'hui ceux qui ba ke ko tala na liste na histogramme. Il y a peut-être il y a ba acteur ya Nigeria ba comment on appelle tozalina ba actrice ya Congo oyo ba certifié lokola ba maman Ursule Pechanga lokola ndekonanga Gomez otoyebi officiellement ezakaka bango mibale. Mais nous devons fustiger ce genre de comportement. Toyebi batu oyo bazalaka à la base ya ba makambu oyo toyebi ba fan oyo bazalaka bazalaka sensible et oyo balingaka kosala makambo oyo ekoki ko nuire pe ko pesa bandeko misu passe toyebi bango. Les comédiens baza plus de 95% o bazoko soutenir projet ya Ursule Pechanga na Gomez parce que ezali avantagé pour na bango. Ezali avantagé pour na ba congolais nyonso. Ezali avantagé pour na secteur wana mobimba. Donc aujourd'hui, Ndenge Gomez ake na Nigeria, le président Fiston Saïsaï, na structure na bango ya nous réellement vivants. Ce qui baké par exemple Nangambu, même à ya Côte d'Ivoire. Moi, qu'on a biso à côté kuna a commis certifié, bah commis qu'on comptait parmi les acteurs, ya mbokana ba op ba koki ko bandako ya ko tourner si il y a des projets. Bon, mon épété que ça doit quelque chose de bien. Moi qu'on a soit qui a bendir mususu na bendir mususu, malembe et puis tokoluka moyen musala ngo et avancer. C'est comme ça que nous voulons, mesdames et messieurs. Au lieu, pourquoi ces genres de personnes ici? Même, regardez même dans des commentaires. Herbayaka pour défendre. La première des choses, ce sont des insultes. Et ça m'a lamouté. Parce que moi, comme je suis là, en aucun jour, en aucune seconde, tiers soukou tout donne encore le vinanga.
que je me mettrai na kiti nanga na bandi ko finga batu pona kumisa mama Bellevue, na bandi ko finga batu pona kumisa mama Top, na bandi ko finga batu pona kumisa mama Dinana. Jamais. Ce qui n'a fingi batu wana nazo kumisa mama Dinana. Donc indirectement aussi je suis entré ya ko finga batu nga nazo kumisa. Mais je peux venir couper ça avis nanga contraire na musala ya mama Sila, na musala mama Bellevue, na musala ya mama Ursule, na musala ya mama X, parce que ezali infraction te na kokipe ko ya ko sala analyse par rapport ya musala na bango. Mais nous partons au-delà ya ba limite na biso, au-delà ya ba limite na biso. Et ça fait quoi? Bozo ko gagner nini? Le contraire, tozo perdre des biloko, tozo perdre crédibilité ezoko aussi là. Crédibilité na biso ezoko aussi là. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Lelo soki na sokolima inazui moi chemise nanga boui na lati na fandia. C'est parce que il y avait Bellevue moko boui asala qui filme na kombo ya mon âme n'est pas partie na yeko fana na kitia pour commenter sur ce film. C'est parce que il y avait Gomez Moboué akinaki Nigeria na mama Ursule ndenga na fandi na kitia wana bandi ko commenter mosala o bake ko sala kuna. C'est parce que eza na bobo moko boy asala qui filme ndena yi na fandi na bandi ko commenter. Mais je me mettrai pas ici pour na ya kolaksa à quel niveau tozalaka ba mal éduqué, non. Si au moins les Congolais battena compte même il y a pas commentaire té. Moi je vous dis que moi votre frère n'a tena compte il y a pas commentaire. Parce que le commentaire wana tozuaka makamwe belé na kati. Makamwe belé. À travers le commentaire bandeko batalaka. À travers les commentaires on peut directement définir genre ya société nini on nazali entouré. Preuve. Maman Ursule a dit ça. Maman Gomez a dit ça. Par rapport à la réclamation, il y a manager na bango oaza na Nigeria. Et puis avant wana nga na banda ki kolobango na banda koloba makambo ya ba fan o depuis kala il y a des ezali na ba fan o yo bazali non instruits. Ce qui toke na les abakouk na kati ya les abakouk il y a des mamans responsables. Des mamans responsables. Il y a des papas responsables na kati. Il y a des jeunes filles aussi qui ont de bonnes têtes. Oyo bazali na ba réflexion bien des têtes bien faites. Mais banani batu bazo fingi sabango. Ce sont ba lembi da mukili ba vina bango ezali bêtise na bêtise vina bango ezali ba n'importe quoi bazo kozwa ba n'importe quoi na bazo ko pakola yango. Accepter à ce que les gens aussi ba komaka na niveau que balobi que ah mama Sila asali mabe. Mama Bellevue asali mabe. Mama Dinana osali mabe. Acceptez ça. Acceptez ça. Moi, je soutiens les idées. Moi, je soutiens les idées. Même comme je suis là, si on m'appelle maintenant. Bureau, il y a comédien, moi, donc, Benginga. Papa t'a dit, il faut, oh, bah, nous, ça, la promotion, na biso. Na pesi, exigence, tanga, et que, respecter, en gros. Je fais votre promotion. Je fais votre promotion. Moussala, papa na biso bazo sala ebele, maman na biso bazo travailler dur. Mais moussala wana ezo komema bango liboso te ezo kozongisa bango à cause ya ba entourage ya mabe oyo bango bazali. À cause ya koluka kozala batu batombola kanga likolo olie moussala nanga etombola nga likolo. Vous êtes des artistes. Oui. Un travail noble. Un travail où ezali na institut mobimba. Institut mobimba o batu bakenda ko yokola. Ba yepe ezali na ministère mobimba. Mais lelo o komona batu moko boye bakobanda ko ya ko saboter musala na ko finga même bato basala ka musala wana. Tout ça c'est parce que bino moko bofumula ki ba porte ba maman nanga ba papa nanga. Je pose cette question. Les secteurs ya cinéma ya Congo, ils ont organisé comment? Depuis la bano luka papa masumu na ozwa été.
fallait to me kosola na ye comment le secteur théâtral, comment le cinéma congolais, comment structure na bango ezalaka organisé. Bazalaka organisé comment? Il y a combien des artistes, comédiens, le kola tolo bela ba comédien lelo, o baza na ba carte na bango, o baza reconnu. Le kola artiste, bazali combien? Les artistes lelo ba comment les artistes parce que à sali succès malamon a commis artiste comédien. Parce que na sali succès au commis artiste comédien le kola pe to na mboka ya bulu yeke ale artiste comédien. Baba noto mbolo na mapeka qui a sa carte ba combien? Je pense pas que ba ko le ka 50 oyo baza vraiment na ba carte d'artiste boy na maboko. Mais elingi kolobate ke bango nyonso o baba sala ka théâtre bazali tinate. Non. Mais boye pisanga bozali ebele. Mais ba oyo bazali légal ou bien le go. Bazali Moukié. Comment voulez-vous à ce que les autorités, les gouvernements, la politique culturelle, les mots cannabiso et ya kocha bino maboko pour que secteur wana ekende liboso? Parce que déjà bazo mona na kati na bino bozali batu ya désordre. Bozo ko s'organiser entre vous. Nous voulons faire avancer Moussala. Ya bande ko na biso bazo sala. Misala ya ba mama na biso bazo sala. Misala ba papa na biso bazo sala. Bazo sala misala makasi. En tout cas, nga Congolais nyonso oyo donc apozaka acte mo boye ke na moni et touchenga nazala toujours sima ya Congolais wana pona ko chaye maboko pour ake liboso. Bakende liboso. Gomez, ne vous fatiguez pas. Maman Ursule, Bolembate. Famille Libota, je vous aime beaucoup. Famille Libota, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Nabino Bayenyon Sobozu Libakou ya kolanda émission Oyo. C'était Tadingala Panamikro et à l'école de bonne conduite. Émission Zalaki réalisée par Ndeko Josué. Oyo Azalaki Sima Caméra. Le pasteur Patrick, docteur Mobik ici. Azalaki P na assistance à émission Oyo. Bino Bayenyon Sobolinga Kabiso. Le numéro est affiché. Ce numéro, justement, c'est pour avoir reproche Nabino. Moi, je réponds à mes appels, mes messages. Même ceux qui insultent, na yamba bango na téléphone poliment, na répondre à bango pe na téléphone poliment parce que c'est comme ça que je suis élevé. Et quand je fais mes émissions comme ça, ezala kapona ko dénigrer bato misusuté. Je ne sais pas comment ko dénigrer bato. Je ne sais pas comment basalaka pour ne pas reconnaître les efforts des autres. Na bien ngoté. Mais toza sikonde. Chaque époque nzambe atombola bato. Chaque époque, Nzambe appelle ça comme Mwinda et pas 2 ou 3 personnes. Acceptez de souffrir comme ça, même attendez que vous ayez comme un silence. Et ça m'a bêté. Mais ce que ça pour faire avancer culture yambo kanabiso. To simba na maboko together. Together. Soyons ensemble. Na unité ne tokolonga. Na unité tolonga, mes frères et sœurs. Tokolonga. Et que c'est trop difficile pour tout le monde boya atia zizani à Panzabino. Lobio koleka lelo. Comme d'habitude, quelque chose se prépare. Nzambe azala nabino. Merci beaucoup.